faut ba bara ke kaki paka kokolo o fali alobaka ezala kaka ya fali po fali za star o moni neti ngande na boy ngai pe na soko tout moli place ba intérêt na ngai eza na otaki tout moli na ataki nga na star te nga fali na za star kuna ya kaki paka kokolo etali fali kuna nga za na star te na eloko te nga soki bibi asali émission buzoba na kwatake bibi ye moko abotana mobali alobaka vie privée na été master na ye Karine bauti ko refoulé na bateau bauti refoulé na bateau c'est pour la première fois na mona congolais ba refoulé na bateau mais ba lobela ngote Matiki Mayangi abelela kiyote keni na zongi deja pocha bongo soki azongi siko nga na kenya ya pocha ekati kasi azaka kawati bonga era na kenda na zonga te abikeni na zongi deja pocha eka era kenda bonga kenda kia yake akatisa wakati soseya ba refule na kati ya bateau balobi moi so makolonezo pese to bateau yose tokotala ba leader o bazana basi na bango na ndaku vena so we ranson mama CDG mapata vena biso Koffi Olomide mama Lia Wisdom Fali papa we mbatika mama Amazon président Fali balobi président Fali ya bimana basi ya batu abimana basi ba artiste musicien ye mo eto tanga kombo nezate vena so Adolphe mama Gigi Kuyenga za na pale to stopé toke na deuxième émission Alda Vers 9-1 dans la maison comme jamais. Retrouvez ma soeur Fimbuna Fimbo avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon kata avec de bonnes images, contactez Fimbuna Fimbo avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna Fimbo avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna Fimbo avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Busver91 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Busver91 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Busver91 aussi. Surtout, rendez-vous chaque dimanche, avenue de la Révolution, prophète Emmanuel Dodi. They say every Sunday we are here. Yeah, we are praying here in Afranchis Ministry. We mettez 6e rue à on a kata Kinshasa biso stopona biso awa. Bananzambe, venez prier l'Éternel. La famille, on doit chercher l'Éternel. Sans Dieu, nous sommes rien. Please, people, just be here. Just go into prayer. Don't forget our God is more than everything. We love you a lot, family. Don't forget. Bisotou chaque dimanche, prophète Emmanuel Dodi, où ils ont délivré, ils ont pambola. Every Sunday, from 9 to 12. The praying start 9 to 12. We are here. Banakini nyonso bato balandaka biso babone na biso soko za na ba séjour na Kinshasa toza awa na Kinshasa toza na limité 6e rue na ministère déjà franchi. Donc to sangana awa elongo na pasteur et prophète Emmanuel Dodi. Here because we wanna be with God, we wanna enjoy with God, we wanna pray, we wanna enjoy, we wanna say thank you God for everything.
Voilà, merci Bandeko Bokolanda biso un peu partout dans le monde entier. Je reste malé le one touch de la presse. C'est toujours quand on a cadre information. Bino, oui, biso qui nazawa na pour information, to analyse mo quelconque c'est peut singate na roya na rolobango parce que tous na kata monde, to na kata République démocratique du Congo donc démocratie wana yango biso do sali la lelo na Kinshasa donc voilà. Je reste malé le yabino yeyo o bino Bolanda nga partout dans le monde entier. Lelo to eli susu kaka na cadre ya ko sala ba analyse. To tu comment on a ba parler ou tu ko sengama Fabregas ayoka ki makamofala lobaki a kosengane pardon aluki a soigner relation na fali poupa mais pardon Fabregas c'est comme si ba te bele ba sepe na ngote il y a d'autres personnes oyo ba sepelité pourquoi Fabregas a kosenga pardon Fabregas aza yuma misus ba bengi yuma misus ba bengi lâche misus ba bengi aza toro po misa ko za la toro bongote alors na kosenga te kana nu moi muke oyo ndeko na biso bibika pinga lobaki bongo comme ça to kosala analyse ngana ken piana si makambo oyo tozoni ngatolo basiko à cadre ya musique tout le monde qui fali poupa alikana une émission lobi abi batu nyonso o basala ye mabe ba musicien nyonso o basala ye mabe basala ye mabe devant la caméra bale kapé kaka devant caméra on a pour que basenga ye pardon tout le monde ndeko na biso fabriquer ça les ka biso ki na sala ka mabe ata so ki na sala ka mabe te changa kaka na liste bato basala ki mabe pour que o pardonner ngai bibi kapinga. Moi de ma part na lingara vraiment minimum kokota ba sujet il y a artistes et musiciens ensuite les noms na ba sujet na banane et tout ça mais si je dois parler vraiment en tant que journaliste parce que ba pesa déjà tendance tout na mi pesa déjà tendance il y a artistes et musiciens moi na travailler na e aza munene pour na mboka oyo pour son respect pour na mamusu na lingara souté mais si on repère sa vie na ezana premièrement en tant que journaliste il faut banana pour moi les musiciens ba pe bato donc c'est-à-dire na ba musicien na ba journaliste biso nyonso to abato donc il faut bandana nous présenter des excuses na ye na ba journaliste neti ya mikolo o ba accompagner carrière na ye o ba bazala présent na point de presse na ye o ya mon ka bango respect ba pourquoi lo bateti lelo je sais pas pourquoi parce que moni ezana ba ndeko na biso monsieur super ya mikolo bazape na télévision ndenge mona biso mais tant mususu moni ezape tant mususu na ba bêtise mo bo sala tant tous ensemble na police obsoto yebate pour nous mona ke mutu ndenge wana ye a lobby nyoso okoko lo batelemi pa ke et puis lobby pas de réaction pas de mots et sobino bo lobby et comme oye kutu alinga artiste wana te j'aime plus vraiment trop mais ye mon artiste na abandonner ko présenter des excuses na ba yaya mikolo lo rola ba mami lela ba yaya mikolo lo ba lolo milolo bazala wana la point de presse wana ba yaya mikolo lo rola ba joka je me rappelle même plus do bato nyonso mikolo bazala jour na ba Isaac Maï a présenté bango be excuse après si connait ce quoi que du peu ba musicien non oh yé pas blessé a présenté bango be excuse parce que par lobby la charité bien ordonnée commence par soi-même donc yé soit bandit et ça exemple pour na ban autant sous pe ba na sima pour erreur ba bon a préciser est-ce qu'il a demandé à Nabarti Seni ya mikolo to ya bana mike parce que quand tu dis musicien il a parlé en général c'est déjà un manque il y a respect tu vois donc tant que yemoro à bandi en haut la charité bien ordonnée commence par soi-même à banana on présenter des excuses na bato yi a descend na vie na bato yi a bima na basi na bango tu comprends les artistes et musiciens oh y a bima na basi na bango ils présentent des excuses à ces musiciens là et puis après ils vont évoluer c'est dans ces cadres là donc quand je vis que Fabregas à l'équipe à la télévision en premier je sais pas s'il a fait ça pour le buzz peut-être pour qu'on puisse parler de lui tel qu'on est en train de faire mais moi de mon côté je dirais vraiment je suis déçu du comportement de Fabregas il ne pourrait pas faire un truc comme ça parce qu'il y a Wenge c'est un boudeur Wenge c'est un mouton à l'esprit netinga bibika pinga buena Wenge pour na son Wenge na kolina Wenge tu comprends dans Rosala na oba marambo de part et d'autre peut-être pour que le coco il s'en a mais non détecté tu comprends donc c'est un peu ça donc faut un esprit Wenge Fabregas à perdre un esprit Wenge donc il y a dans la liste à Wenge dans l'ongolier héritier Watanabe Wenge Ferrego la Wenge Lobeso Pota Wenge c'est
le scram wenge kutu yo aventure te po na mona ke artiste musicien mo leli na kombo na brigade leli na kombo héritier na kombo ya Leo na kati ya émission mo asala ki na poto, donc tu comprends que esprit wenge et esprit ba résistant il roi ba combattant ba esprit wenge le genre et comme ça fait maintenant la une il y a déjà. Alors merci na bato bo landa biso na bi ke bo na si bo comprendre un peu analyse to sala concernant message au Bibi Kapinga apesi biso ken piana le lobby Bibi Kapinga lobby esprit wenge esprit aboud esprit wenge mtako céder esprit te osenga pardon pour na yena nous azana nous contre pardon au Fabrice Asengi fallait pas senga pardon. Merci Jires Malele na pesi na nombote na bandeko tu ba landa biso surtout ba abonné à Fimbu na Fimbu ndenge bo landa biso vraiment ebele na ko ebisa ndeko nanga Bibi Kapinga musala o soki ayebi yango te ameka kotuna biso nanu ndenge basalaka musala ngo musala oyo ezalaka musala ya tribalisme te ke soki boza baluba il faut bosangana entre bino na bino baluba bosala clique ki journalisme basalaka ngo te ke soki oza swati mukongo ozalaka ko travailler peut-être na ba Congo parce que oh bango ba osala et comme c'est comme si qui tribalisme et comme il qui tribalisme Bibi attaché de presse ya papa chéri azo défendre ba héritier bande bato baza bande konaye baluba donc na kosenga vraiment Bibi erazolo ba makamba lobi esprit wenge mwana wenge asenga pardon te et comme musangana nu makasi Jira Simalele na kende no molo molo tozina nu wenge senga pardon te selon Bibi Kapinga selon Bibi wenge senga pardon te maïche salemaka na objectif nini pona ba musicien ba sangana ko sangana ya ba artiste musicien la kisaki nini c'est que conflit ezalaka entre ba leader conflit ezalaka entre ba leader parce que maïcha wana ezalaki organisation moko boya o sangsa ba artiste musicien ba sangana ba pardon soko lobi wenge ezana idéologie ya kosenga pardon te mwana wenge asenga pardon te c'est que tokoki koloba ba papa chéri ba président wera idéologie wana déjà ba bomaka ngwa partir ya maisha yango na alo bandeko na biso Bibi soki ayebi musala ote soki peut-être apprendra que journalisme oyo na Mbujimai ayeba ke na Kinshasa batangisaka ngo ndenge batangisaka ngo na Mbujimai te. Donc ezo salanga vraiment passe ngana zawana kaka na ozelaka ba question. Alors ken piana ayel sukolo ba clap d'autre part lobby la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant fali to ba miseba ko senga fali pardon il a fali abandande ko senga ba pardon abanda ko senga non premièrement ba journaliste o bazalaka na près de presse na ye to kende malembe la charité te to kende ka place lobby la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que papa chéri senga déjà Kofi pardon? Papa chéri, tozui, Jibem Piana, viens à biso Kofi, nani aza mukolo. S'il y a un problème, mukolo na leki, nani a senga pardon. Leki mtabanda. Leki ndabanda senga pardon. De onyo so Bibi Kapinga azo se contredire. Azo se contredire. Atika ko mibenga attaché de presse. Atika ko lobaba mo oyo kangaye singa na kingo. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Abanana nous kosa la démarche, ya kokende ko senga papa chéri, akende ko senga ngana nous Kofi pardon, babo mana nous moto o bazanango. Na répondre on a nous côté wana. Donc wana côté wana lobi asbanana papa chéri senga asala na démarche, ya ko senga papa chéri, que notre kende mo fleuri to senga Kofi lobi de pardon, et tant que doyen, oh beaucoup na musique, et tant que doyen oyo ba explica binope ndenge ya sala ligne musique. Alors par rapport ya ba journaliste o bazara na point de fait ça fali poupa na to so fala sala bango ni ya lobi asenga ba journaliste wana ba vient na biso de donner ngumba atangi ba mikolo tututu wana ya media asenga bango ba pardon na habite so sala bango nini basenga ba pardon. Bon yango na lobi boye Bibi makambutu azoloba azo comprendre na eloko aloba te pour azoe bateke asia longwa Mbujimai na kananga kala makasi azalaka déjà na Kinshasa côté wana azo sala moi ba confusion mike azalaka déjà na Kinshasa. Journalisme à Kinshasa zo marché net journalisme o babetaka lokole na ba Mbujimai te na ba
babenga ngoni communication ba village ezali na ba likembe te awa eza pena micro na caméra batielio ozoloba ozo comprendre donc na osenga ndeko na biso vraiment bibi ameka ko contrôler un peu langage question tuna ki olobi alobaki ke baya oye amankaka pardon ala kisabiso émission oyo fali amankaka baya neti ba mami lela amankaka bango respect mutu oyo azalaki ko animé déjà conférence de presse wana ya mami lela azalaka le parmi parce que fali alobi azo reconnaître presse oyo ezosala musala bien oui oyo sala musala bien te azo reconnaître yango te yo yebite ke na Congo na biso ndenge toza boye eza na batu mususu batangela musala classe te ayaka ka s'imposer na ndenge na neti Karine Mokonzi est-ce que aza moto to ko reconnaître que journaliste moko boyo ba ko reconnaître na liste pena ba journaliste abimaneka parvenir mbamo mais Karine Mokonzi nda pesa batu ebele courage ke na kotangela na ngape musalo te na koya na nga na s'imposer neti Karine Mokonzi bato bazoya ki atangeli yango classe te aye asali ba pesa exemple pas Karine ke ngai pe na koya ka ndenge Karine ayaka nembaza ebele siko fallait alobi azo reconnaître batu ya media ya niveau wana te bibi soko za mwa mayele okokota na ba sujet ote mutu alobi bato basala musala mabe azo reconnaître bango te azo reconnaître bato basala musala bien nayoki pe kote moko lobi fali asenga pardon na bato baedaka na carrière azobanda fali azalaka reconnaissant areconnaîtraka ba Marius Munga areconnaîtraka même ba Kevin Kaso areconnaîtraka ba Nati Lokole alobaki même émission Marius mais oui siko bolingi reconnaissance yango ezala ndeni asombela bango ba hélicoptère maintenant ba musicien abimana basi na bango fasenga bango pe ba pardon bon na osenga bibi est-ce que langage ya bongo soit na orchestre oyo zo travailler soit ngai ken pia na boye nazui courage nazui micro ya koloba ke no papa chéri asenga peut-être pardon na basi ya ba artiste musicien oyo abimana bango est-ce que parquet wana bakotika nga vraiment kimia comment depuis fallait aloba kaki paka kokolo bolingi bokomisa kaki paka kokolo ana neti point faible na bino ya ko mekaka siko fali bibi kapinga soki yo balate soki yo babotisa yo mwana na loinge fali pupaza na mwasi na ye na ndako kombo na ye mama na ketchup balangage mususu bibi ozoloba lelo est-ce que vous prouvez biso un jour basi ya ba musicien o fali abimana bango est-ce que bibi soki balobi pe na prouver basi ya ba musicien wana parce que obimisi déjà fali na image ya muto abomaka mabala ya ba artiste musicien est-ce que bibi aza atana artiste moko oyo fali aboma libala ya artiste musicien wana po fali abimana mwasi ya artiste ozolo bango clair ozobanga te que fallait asenga pardon et pas basi ya ba artiste musicien asenga pardon pas ba artiste musicien wa bimana basi na bango pe ozobanga te oze na yo ozobanga te Yabite pardon. Kaki paka kokolo ngo na yabite soki balingi bazwa fali ngo komi yuma na bango na yebite. Na yebite ba pardon ngo fala lo ba keza na domaine musical to na domaine pe na domaine privé. Po na yebite ne kota pe na ba vie privée ba. Mais eza déjà ba kota ngo na vie privée fali alobaki ba musicien nyoso oyo ba finga kaye o eza ne ya kolimbisa balekaka TV place ba fingela kaye basenga pardon a kolimbisa bango. Siko awe komi makambuti ya ba vie privée bibi kapinga kyo bimisati ba artiste musicien oyo fali abimana basi na bango siko bato o balandaka ba émission eza na ba étranger belé bakoma yo kalingala lelo bibi kapinga pesi fali apesi fali qualification nini apesi fali qualification nini pe uti batindi yango na Côte d'Ivoire pas muto mala ni Côte d'Ivoire na lien mais un Ivoirien de Moutalandi émission d'Atindel. Oui, oui. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, caché au Biba Bimiseli Fali. Ce n'est pas gentil. On a un manquement de respect grave. Alors, tant que tu as biso ba chroniqueur mususu to sala effort ya ko réunir ba musiciens, il y a d'autres chroniqueurs basés sur bazar pour ça musicien bazar ka séparer bongo pour na polémique na bango. Bon, bango pona bango ba mona ba musicien il faut bazalaka séparer. Bino bolobara non fali. Aze le côté ba tuna bino beaucoup misakande baza danger.
Mais tozomona ba sujet na bino ba site na bino ezotambolaka tout ba analyse ese maka tout ya makambo kaka ya fali yango kaka ya fali kaka ngako tuna osenga toko se baser pour le moment na actualité ya héritier azobimisa single toze la single ya héritier ndenge zobima héritier album ne aliboso ezala retirada auto betelaki yango maboko biso nyonso malgré choix na ba générique ba héritier abeta banzembo kitoko générique nde simba te mais tozela nano single o ezobima to juger héritier batu balobaka héritier générique simba te to mekoyoka nano touche ya Bercy na ambulance ko apporter nini au lieu ya kosala ba distraction fallait abimisaki générique ya école bibi kaka bibi azui jazz afandisi 5 sur 10 na ba 4 sur 10 kaka bango nde babimisaki fallait aye kosala nze nini aye koyembela soka na sika bakomi kaka ye bibi na DDD na yebite bon bibi soki orevaka fali soki fali omonaki aza mobali ya baguna yo moi si pas kaka mobali bote po ekomi na ko reverser donc wana siko ngolo bageza zuwa sa so abo mais zuwa ko ekomi na ngo siko ko reverser ekomi siko ko reverser soki pena na makambo na bino bolela nanu bolele papa chéri que esali ba ne belé ba musicien bazobimisa banzembo te OK c'est zobimisa album te peut-être beta ba concert papa chéri beta ba concert papa chéri un grand leader yo kan singande na bo na simi mikobo na ko critiquer leader na ti papa chéri biso to ko encourager nde papa chéri que non papa chéri na minute oza na actualité te po disque ezate moyo ba production minene ezate po disque ezate moyen ba artiste musicien ba payer bakar ezate po disque ezate tala lelo ndeko na biso Fabregas so ke lelo na parking ya Fabregas okuta ba artiste musicien tout baza na bakar pour leader na bango azobimisa ba album chaque moment et azopesa bango banzembo nezo permettre ba artiste ba moi ba cacher wana bazosombela ngo pe banini ozo comprendre fallait azobimisa ba album ozo mona ke ba contrat ezoya de par-ci par là lelo bibi soko moni eloko osala ezate créateur actualité mususu bokendo la musata vie na biso evolokoko bola musata vie na biso evolokoko bala mse voloko suna ndeni ken piano kasi voloko pe aza artiste musicien asali pe bane belé to mona ke suna production te bobeta soki bazotanga kombo na yo na actualité o seke oza na actualité po batanga kombo na so oza actualité te batanga kombo no kasi fo bandimaka ke fallait aza numéro 1 soki bandimika bongo c'est tout yebisanga siko batu ba bamba bazoluka ba dembela bosalaka ba bêtise mo parce que bibi azoloba na papa chéri azotinda ete eza ba biloko ye moko afandi na ndenge pe ya total tolandela nanu fali pa koza pe na batu musu pe ko senga pardon o pe asala mabe bon yebisanga siko fali mabe asala neti nani otangelinga ke no fali na album boya bwakelaka mutu boye mbwakela na album boye bisinga to sengi pe fali asenga pardon donc ezaka soko bwakela mutu mbwakela ndeko senga pardon fali tokolo ba fali akosenga ba musicien pardon ka na sens que depuis fali azobimisa ba album ba musicien msu bazoyoka te wana pardon fali akosenga batuka yango wana que non musique a fallu et tout fait ba musique ya batutu mais oui que non pardon bolimbisanga par rapport à ndenge na tout fait ba disque na bino wana c'est pardon ka yango wana alors ba analyse comme ko sala malelo et na ebité o chango na place ni ya critique to na place ba analyse ni ba analyse no so ba ko sala so fala misi mutu ya sala analyse o la sala analyse ya critiquer lelo to moni o komi 4 fois na kati ya site bibi kapinga ba sala analyse kana komba fali ya ko critiquer et bandaki na mamba générique na kana sika lelo comme na kamba pardon Fabrice asenga ki parce que pona yo eza pena normal to sala ka analyse ya ba genre wana to eza anormal non eza normal te moni analyse mususu feza na objectif nango parce que analyse mususu sala pa analyse sukaka na musique ba analyse comité ya ba vie privée yakoloba ke no fali asenga ba musicien wa bimana basi na bango pardon ye atangela biso kasi liste ya ba musicien fali abimana basi na bango kasi abinoko ebisa bo kako memi liso na ebisa fali alors quand peut-être lisolo mukie to monaki pe na ebite guerre na Blanchard Moussaka so ekosila te na ebite guerre ngo na ebi mikolo yo dosaki na ngo mais to moni émission moko tiko leke meleki même tina na chaîne na Kinshasa Blanchard Moussaka na niveau akena yo wana na ebite ken piana bon na ngape batu babenga nga ebele Moussaka ki osala émission mo na Direct TV aloba ba n'importe quoi bon dimanche ya musika te
Ponga na tambola na essence ya. Soko sakani ka na peli nga tumbara almeti na place essence ezali. Donc dimanche yepe akanga ka mutema. Akanga neka mutema. Donc comme mambate va. Mosaka déjà na sokoli se na bapi. Donc yekuta kanga ne mutema. Donc dimanche comprendre senga pardon. Alors qu'un piano bateau balandi biso ba reteni nini kasipo na habité to comme. Non, bateau balandi biso en tout cas Prince Yaweli, boss Junior Mawete. Sous les kauka koko dilaso ya nanga di badiata ya nana boduga il faut ba ebara ke kaki paka kokolo o fali alobaka ezala kaka ya fali po fali za star o moni na tingande na boy ngai pe na soko tout moli place ba intérêt nanga eza na otaki tout moli na ataki nga na star te nga fali na za star kuna ya kaki paka kokolo etali fali kuna nga za na star te na eloko te nga soki bibi asali emission buzoba na ko atake bibi Ozo comprendre? Bibi ye moko abotana mobali alobara vie privée na été. Après yo zui miko na yo, c'est Apolline Lumumba vraiment bolimbisanga, Adel Djoro Bagou danger vraiment bolimbisanga. Ozo miko na yo, ozo lobela artiste et musicien munene neti fali. Ase basali ba analyse na bango sur Fabregas onini, wana talinga te falinde. Menga lobisko fali. Ase na pardon, pa ya ba musicien bimana basi na bango. Bon so ba memio musika balobi pesa biso ba kombo siko po makambo ya sali soki mutasali yango papa chéri kuna ezalande makambo ya okendo samba na ba parquet mais pas na biso peut-être makambo eko salema nango te donc eza passe ya trouver nanga Louison Mbata mon vieux Louison Mbata na peso bambote nazonga na mwa muke na yo comprendre que na ba site belé vivant na komba film na fimbo. Mais bah sans biso mobulu Nicolo no sotonde ko kipete kaka kipaka kokulonga bendo ke moni ke no je la ki bazotala bango te bango basongeli suma kambango donc ça bango ba vivana kombo na biso nangi bango ba viva bongo ti bo bibi sa kombo aken sa kombo ya makambo biso to soutenir ba kokate ah merci bato balandi biso ken piano to yeka na poto sana lizo ya master na ye Karine ba ti ko refoulé na bateau tu refoulé na bateau, c'est pour la première fois dans mon Congolais ba refoulé na bateau. Mais ba lo belango te Matiki Mayangi. Abelela kiote Keni na zongi déjà poche ya bongo soki azongi siko nga na Kenya. Ya poche ekat. Kasi azaka kawati. Bonga era na kenda na zonga te. Abi Keni na zongi déjà poche eka. Era kenda bonga kenda kiapi. Ya ke akatisa, wakati soseya. Ba refoulé na bateau. Ba refoulé na kati ya bateau. Balobi moi sur ma colonie zo pesé tout bateau ya zinda. On se comprend donc il m'avait Louison Mbata m'avait Jimmy Belaou donc c'est Apolline Lumumba Adel Djoro Bagou danger Prince Yaweli Kolo Versace c'est Nathalie Neymar en tout cas vient dans Richard Amelin Patrick Mayangi donc il vient dans Gauthier Mascotte donc il batu baza vraiment ebelé Papi Kelly Rifé Kisombe. Merci Nayo, j'irai simaler les Yves pas mes pères na to pese bambo. Merci na ken piana po so na biso ken to sala loko boya raté. Voilà. To sala ngomba moko merci na bato balandi biso na Fimbo News. Babi aux équipes makasi so moni bo seke to yeka to mettre les points sur les i. Aba comme refléter na ba bateau. Avion problème avion d'ailleurs banda ko refouler. Ce que Keba peut refouler dans la loufu pamba po avion ba refouler qui na bateau ba refouler peut-être que na mutuka so na mutuka ba refouler na vélo ti na ba boatu. Et ya comme mabe alors merci na tout balande biso la Queen Esther la Queen Esther ma patronne na lingaka ona tina presque Louvandi qui était à la caméra il est à Claque Nyoka Landrine Nzenza le Real Pro Joël Landou merci l'équipe mobimba o ba soutenir biso pour na kozoba image o kitoko merci na bino to bozala ka brancher scotché venant Raoul Mulobo tour d'Europe nous avons battu dans South Africa second va collection comme déjà merci pour na tout alors merci aussi na Jimmy Belaou. Merci na Patrick Mayangi, merci na Adel Djoro Bagou Danze, Babi Prince Yaweli Nzamba Versa, c'est Blaise Candice, bon anniversaire. Tiala, omonia awa bino bo provoquer bato. Ken pena za mikona abando tanga chaque leader na mwasine andaku koma ken piana akomi o provoquer bato. Ken tika mbambo. Parce que awa ba provoquer Fali. Awa ba komi o provoquer Fali zela ba provoquer Fali ba lobi Fali asenga ba leader bimana basi na bango pardon. Bon pe basenga bon to kotala ba leader bazana basi na bango nandaku. Vena so we ranson mama si deji mapata. Vena biso Kofi Olomide, Mama Lia.
président Fali papa Wemba tika mama Amazon président Fali balobi président Fali ya bimana basi ya batu abimana basi ya artiste musicien ye moi to tanga kombo nezate vena so Adolphe mama Gigi Kuyenga za na pale to stopper to ke na deuxième émission. Merci Ken Piana, merci à bato la biso bo la ka continuer brancher na fimbu bo s'abonner pe sur na wanta chez ça la suka jar to zaki na Ken Piana Makizembe Angel Musweli Makizembe la méga star vena ko kwa Rafat Makizembe toujours ndeka to ça la les jeunes Zaïrois Crisco Louvandi toujours ensemble il est claque Nyoka bientôt tozo donc voilà merci na bino tout tokutana le grand Gérard Nel Kapaz na biso wana Ken Piana tokabona na biso de yana yo ouais problème ate na pesi Koko Rafat Bambote na pesi ingénieur Aloïse Kisunga Sir Angel Musweli Makizembe donc il n'a pesi vraiment Bambote belle merci na bino tout tokutana toute la famille Malele merci na mama Kulu to bana SP na pesi opembote